makambo etali kotonga bondi melangai ezali mwana mboka na kombo ya ingénieur Willy Panzu pona ba travaux publics obanga te surtout bino ba gouverneur province na yo etonga makitoko et sa confiance na MBD construction après koyoka invitation ya mokonzi ya mboka pona benga ba diaspora nyonso baya kosala eloko na kati ya mboka na bango otala ndenge MBD construction efungoli pe ba bureau awa na Kinshasa. MBD construction ya mwana mboka consomo congolais benga bango mbangu na numéro 00 33 66 96 82 502 opé 085 27 04 795 yonde kozomi na Kinshasa Kimambangu na premier niveau na nouvelle galerie présidentielle kuna na local numéro 1 M13 Kinshasa Gombe. Tobanga liwa po toyebi esika tokokende te phrase oyo artiste moko ayemba amisusu baloba bao bakenda bazongaka te. Bandeko bamituno yo vous comprendre que le 1er août po tozali na mois ya août ezali journée to mona ki ba kongomani mais cette fois-ci ça linga plaisir parce que musala au parleur tout ça là et longona ba ndeko ebele. Tout le monde que conscience est commis au côté de mon cimetière lobby bas cimetière zala qui plein topé bande ko ça la peu ba constant oyo ba commis ko kindi ko bongisa. Aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé Mukendi nous to même to bongisa tombo to ko sala ndenge nini est-ce que nini botonyo to réflexionner tout ça vraiment ba tebele ba bengi biso pour ces pour na bakawana to za ko sepela tout le monde que boyende za la race zo ko bongisa boy to bi ki ba bénédiction ya ebele mais il y a aucun mosaïque que batimsusu ba oti ko kufa il y a un mois. Il y a 2 semaines, mais tout le monde a un problème avec la famille, tout le monde a un bazali koloba. Bamsu ba même ko singa ba service, le kola ba yokola, depuis ba comprendre que tradition na biso, ezala ceux qui problème ezali besoin d'un problème à lupango. Papa kei akenda, mais bato batikeli bazo compliqué bino. Bokoki ko kene na tombo ya papa bokoki ko loba, puis bomoni pe ba réel, ba résultat. Aujourd'hui, on va comprendre ce qui monte jusqu'au Koufa. Est-ce que yépé azape moto borosala la bongo moto boroki ko kende ko lobela pour na ba problème eza moto yo akufa na depuis temps nini. On va découvrir ça na émission oyo ningi to sali ba bénédiction ekota na kati ba famille na kati ya mboka. On va découvrir ça dans cette émission oyo bande ko ngai. Merci pour la confiance et la fidélité bozo tala biso désormais na TV TNT, bozote la biso na bouquet Blue Satsp, lisusu na numéro 37. Ça dépend, on a ba bouquet ban bisikende zali ko bimela bandeko. Déjà merci na ba télévision Awa, merci pe bandeko bozote la biso na YouTube au parleur TV bandeko. Bozote la biso belé bobenga mais bolingi ko s'abonner. Pourquoi? Vous avez déjà des milliers, près de 3 millions de visiteurs juste Nathan Mouké. Déjà merci. Yo zote la biso aimé vidéo kotatala et vous la biso vraiment plaisir à trop. Alors face à l'invité à Mokola Lelo, c'est qui? Juste après cette pause. Ancêtre, voilà, ancêtre, mbote na ko. Mbote papa Mukendi, mbote na balandinyo sur haut-parleur, et puis esengo esika bango so bazali. Vraiment, Mikolo Belé, bande comme sou ba ebioté, ou qui se se présenter, pour na bao de ape ba ebio, rappelle toujours pesa na pe lisumuté. Oui, ancêtre azali maître spirituel. Donc azali maître spirituel, na dans nos praticiens, et puis na connaisseur, et puis na mystique. Pourquoi praticien? Pour notre travail, intervention, et puis pourquoi connaisseur? Pour nos ingénieurs en hermétisme, pour changer, modifier le problème, pour la solution X ou Y, et puis pourquoi mystique? Nous dans la quête permanente de vérité et de lumière, de plus en plus, la lumière peut continuer à révéler. Donc, Naza ancêtre. Voilà, aux ancêtres, donc trop le bara coco, business to zaraba coco, business to zaba ancêtre même ba bazota la biso. Alors salutations à MC Ntsongo azali hotel la biso depuis quelque part. Salutations à Nelly Mokela, tata Monsiaba na salutations à maman na nous ceux qui soif de servir les autres, ceux qui a sungité vraiment là la rabienté, bana mitendi. Yaye
topesi mbote belé na maman Brigitte mbote belé na maman Lukoki mbote belé na mbuta mundoki mbote belé na bandeko kokoriko lufungu le Saint-Esprit ba mona rete mêlé parmi nous. Alors merci confiance nabino to kotina pe na ba sujet. Alors ancêtre déjà ba famille a batu nyonso to koufé la batu. Alors le premier Zara mokolo batu nyonso bakenda koluka ya ya bango mutu ça a longtemps bien que tobi ke ba msusu habitude ya kokenda mingi ezate parce que ba église epekisa ba esprit des morts ainsi de suite. Mais on a fait un constat ba tebele na bakenda ki ba so kende ba problème tout monde ki ba problème ezate na ba famille ba problème ezate na ba vie ya batu ba ki ba andi kolobela voire même na batu oyo ba oti ko kufa sika. On va vraiment pour expliquer biso. Mais déjà le fait et l'euro au bakenda ko sala lobby bande ko ba sala lobby au bakenda ki ba zongi nini déjà ko yela bango en retour du côté spirituel avant que to ko d'abord comment na point là. Oui, contact déjà na ba mort. Premièrement les morts ne sont pas morts. Soko bongi sa relation wana communion wana entre yo na bango na forme moko normale. En tout cas, toujours les morts vont intervenir pour nous. L'intervention est ratée, sauf quand ils ont battu, en août, les premiers pour nous salle mais chaque jour, nous avons une relation avec eux. Parce qu'un bon spirituel, a ça l'exercice avant kufa. C'est-à-dire que déjà le travail on a tout ça et puis nous avons bango, copier sa bilo, copier collier, ça peut que toujours en relié. Mais na bateau bazwa na ba moment wana suite batana ba circonstances. Ils ont problème mais bateau bagenda ko cercle bagenda ko tia propriété vraiment bénédiction dans la carte parce que vous avez entretenir relation entre ba o baza de l'autre côté na yo za côté parce que famille ezaka ka famille physique boité tous na famille physique et puis tous na famille ozali spirituelle ba o baza na ngambo wana tant ozo bongisa na ba vivant ozo bongisa na ba wei surtout bo za na harmonie wana et puis nyonso on oleka bien na famille nyonso bandeka bien na famille. Roki pour le retaper esprit à mabé et posséder. Oui, c'est quoi on est quoi comment que ça la appel na ba oyo ya bino bakufa. Donc faut ça se complacer on doit senga connaissance. Yo cimetière. Mais nyataki batomba batu belé tout ça. Oui, parce que ata mundele saleté aux yeux bois qui ont tomba mundele azawana asala ba cimetière et puis atia ba venir na ba a tracé donc ça déjà bien structuré par rapport à biso to tcha on mi kuse muto comme na difficulté à koleka a comme leka na batombo ya bato or j'ai si kanaye il faut na respect nango et puis il faut la propre na ba sens wana donc par là déjà za mabe ko nyata tombo ya mutu to ko matelango surtout so za connaisseur oza ignorante mais ignorant les lois ko salango mais lobiso ka yebi asali yango c'est comme sous problème mais so ka c'est par erreur ou on a place ou on a problème les appenzate mais dis-moi bah cimetière c'est si qu'on va payer ça on a respect voilà tout ben d'accord tout qui ndeka mutu oyo tombo bokoki ko plaider mutu koki ko za ba problème ya famille na bino ningo lobi que ndeto mona atoza na mosoni boye oza na problème obi na ki omona oncle na biso na ki omona tata mwasi na ki omona papa na ki ko mona ndeko nanga. C'est-à-dire que spirituellement peut tout le monde a bandé ko bazo kende o ba comprendre ngo ba o kende bon mais tout le monde même muta uti ko kufa peine ba bazo kende est-ce que na muta uti ko kufa juste moi mikolo pembeni résultat pe kozala toté. Oui na muta kufi récemment les lolobi to akogisi inanete eza bena bien te ko ino sala ya appel évocation te invocation pour na nini azana en étape mo ya errance. Parce que on a des souvenirs dans le cerveau ou à tiki na mokili. Par exemple, mutu musoza na ba souvenir na yabana, ba souvenir ya libota, ba souvenir ya musala, ba souvenir ya bien matériel. Donc ça dit que nanu a longoli ba souvenir na mutu na été étape ezana ya errance, na continue évolution te et puis na continue réincarnation te. Na moment yo ko benga na moment wana, en tout cas ce qui ezali évocation, apparition na déjà problème kozala. Ce qui peut ezali invocation déjà et vous avez un problème parce que bah souvenir naé nano asilicia ngote ce que yo sali déjà appel poya donc place où on les a bien conseillé bah tu vas koki ko kenda raté na ba cimetière na muto akufi lelo to lobby
on a l'équipe étape errance te bino boge salé déjà appel pour ayo résoudre ba problème na bino or yemo on nous a longo ba souvenir te o ya mokili et bon 40 jours réservera biso na nini sur le but que tawana eza azano na errance ça toujours na ba souvenir et bon important c'est à 40 jours ce que ça la rani mais quand c'est 40 jours et ça déjà travail pourquoi na travail ozo salema nde azo longwa ba souvenir malé bezo longwa e parce que ba prière pe auto na ko sala wana tozana ba na kati ya prière wana ko yona sala messe de requiem ezaka uniquement pour au transmettre message na monwei afin que vie mususu ko lingaya emprunter même chemin o yazalaki nango exemple soit ezaki kuluna soit ezaki muyibi soit ezaki na ba forme moko ya mabe o famille sepelaka na démarche wana te siko fo azonga ake na errance évolution na réincarnation tango ko luka zonga soki ayi ko yamba kaka les mêmes voix wana akozwa retard ya évolution na po azonga na nirvana to azonga na océan cosmique ça dit que mutu azonga ka po ko sala ce travail alors tango akei il faut alongola ba souvenir et puis ba message to ba prière na bino bozo transmettre kuna ezoko fortifier pour tango ko ya a changer étape na 40 jours nyos on ezali préparation parce que tozali mutu so toke ko kundaye astral les eloko mususu et puis place wana tozali na réflectrice entre ciel na terre étape wana ya errance mutu lekaka pour anokolongola ba souvenir ya mabe pour azwa moyen à s'élever à kende na évolution et puis à préparer réincarnation na et que joie battant et que joie ezate que non akele lolobi azongi non et que joie battant par rapport ya vie na o ya legisaki a alors tant yoge ko sale directement appel sans pourtant y a comme on a état normal ya ko résoudre to ya ko ya na ba solution na ba appel na biso déjà yo moko mitien na problème mais ndeko na bino maman na bino mais oui problème parce que ça net ndeko na bino ke poto le lolobi boni ko senga atindilo mbongo na agence ayebi non te côté nyoso ndenge fonctionne parce que chaque lien est en organisation nango au monde na monde invisible na monde spirituel ça na hiérarchie nango logique na ba loi ils appellent bien établi par rapport ya koto na sens donc car tout le monde a physique ça organisé de même spiritualité pe kuna mais kuna za no voyage chez botika inano za no ba sanction za makambo bene za no kuna c'est vers la loi il dit en tout cas kuna za na principe na ba loi koleka ya koleka hawa parce que to be justice immuable ya monde invisible donc soko yibaki ko kanisate kuna baza ba limbisi yo non ba ko limbiso te mais kotoyo okoyi ko yiba te mo ba yime baza manfu ba yime baza ngo ba s'enfoutiste nde koma ba ozo pese confiance mais azo simba pena confiance wana te tina suka na biso ozaka mutu na ngato ba ele or kuneza bongo te kunezali exemple a esprit okanga na benga kawana soki na bebisi yo na ka ko ya ko kanga penga parce que logique loi ezakuna. C'est pour cela il met en na mokili ayaki po a évoluer azwa maturité a transcender enfin que tango kozonga azonga na océan cosmique ne siko ya utaki. Donc biso to ya pambate parce que hasard n'existe pas et puis ko ya mokili za pambate za travail yo za na plateau oyo sala mission oyo yelaki ngape na plateau na zo sala mission oyo na yelaki. Alors ceux qui na bebisi yango ba retourna nga concerné mission yo peso ko bebisi yango ba retourna concerné mission. C'est-à-dire que tozali biso nyoso ba messager biso nyoso ba prophète o to ya ko pesa conseil na mutu nyoso. Alors par là ils ont ma pépiso de l'autre côté les kamba benipé astral parce qu'on parle dans le monde déjà de ces faits là tout le monde doit comprendre très bien parce que je sais la paiement mutu passe au lobby les biso les kamba ba souvenir c'est-à-dire que mutu ba souvenir aux alarango ne ça le rappel qui est retardaka évolution il faut que aussi là retardé mais bande comme sous topé par rapport à la tradition to yoka que moto sera kufi bo moni pe moi na mo ba botami na famille du coup yo na botami expliquer biso non croyance ou on appelle tout ça est-ce que ça lieu c'est possible avec que za bongo ou bien ça juste ignorance na biso oui et ça non ignorance parce que moto sera kufi avant non moto ya na mokili
astral to monde divin to conseil wana ba bosololi nanu na mission na yo oyo koyela na mokili ezate mbamo ba pesio mission non mission kendaka na proposition mutunde andimaka accepter mission mais tango koya na mokili réalité ya mokili omona lingisi sous mission wote ba changer mission or kuna si azwaki mission or tango toyaka mission eza universelle lelo na koya na Congo lobi pamsuna mbala msuna na ko bima na Rwanda lobi wana mbala msuna ko bima na Angola c'est déjà eza mission moko zali universelle tellement travail eza trop en Afrique c'est pour cela ba am mingi Afrique ezonga ka mingi na Afrique pour Afrique en réalité eza no chantier donc vrai comportement na ba logique moko toza na ngote par rapport ya bamboka mususu o ezali que non ba procédure est déjà bien établi bien besoin na sima besoin ndaka aligné mais biso zali o ya lega ki asali bien o ya ye asali mabe donc mission ezali mission moko déjà ba mission nyonso ezali international mais moi na botami lelo akufi mutu moko botami akufi mbala moko azongi no ezaka bongo te ezaka te na bekaro wana ba yekaro wana te mais le temps ba pesa ba kombo no ba pesi ndoi oui ko pesa ndoi eza na problème te parce que kombo ya mutu ezali identité ozomona ba signo wana kozala mais ça réellement yete mais tout le monde a fait coïncidence 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 y a par rapport ya kombo ya ndoi mais parfois ils allient les mêmes personnes te ozomona c'est bien parce que nous autres quand on changer âme de mutu ezali moteur élément moteur divin mais ça yete par rapport ya dire beaucoup no ke faut ozwa préparation et ça to ke le lobby ozongi posant nous être moko sanctionné te o atteigne déjà sei o déjà la maîtrise nyonso non ozana nakati ya travail à école enfin ko banda ko évoluer ce qui kuna ba préparer ote ah okozonga na même caractère donc ezali ba travail le kaka kuna po mutu aya koto a ça continuer évolution na parce que déjà biso to uti na monde divin et pas nzambe to yela mokili a to na deux mondes satanique na monde luciférien alors ce qui mutu a préparé te kuna comment qu'on maîtriser les deux mondes monde satanique ezali monde oyo ezolakisa yo bozui bandaku ba téléphone biloko nyoso ndenge zalaka église elobi n'envier point oza na ba posa mon luciférien koto na satanique alagisi yo makopeso te mon luciférien alagisi yo biloko ozoko kanisa soko ngezo yango yakabo parce que ezali monde ya mental monde ya subtil balagisi yo comment kozwa yango alors tellement utaki na divin et ce qui au bosani place yo utaki okosala accro na ba monde wana pe babengi okomi factutum mutu a péché contre Saint-Esprit. Dans ce cas, il faut préparation na ezala tango yaki asali essaye ya mokili tango traverser de l'autre côté ba simbiye ba yekusiye et puis tango to saleli ba prière wana me ko aider tango ko zongelite même caractère exemple wanoko yibaka mbongo l'état exemple zaki kuluna mais tango zongi amwana ezongi na conscience mususu pour nini pour à transcender à percer vers la lumière donc aux autres percer vers divinité vers lumière afin que un jour ozongana nirvana ton océan cosmique donc ça travail mobimba to yate que to yé pour to za créer te ce qui nzambe aza biso pe to zali to za wapi pour to wuti kati ya nzambe to yé alors nzambe azana nzambe azali principe divin azali ba principe ya vibration azali aza énergie aza un tout dans un tout alors tant où yoza fruit nae oye a oza na continuité moko ya travail enfin kozonga esika oyo utaki posa particule na yaza na besoin à perdre à mon côté alors ba travail wana ezali ba grand maître bazali ba école d'initiation ezali ba tu bazali ba église ezali ba encadreur bazali ti muto ya ko atteindre à comprendre yango moni ata bible lobby mon peuple périt par manque de connaissance base ya tout ezali connaissance muto déjà la connaissance a royer banyos mais muto za ya kozanga pe za na poser connaissance te ndako za na difficulté donc ba âme et yaka pambate biso za créer te toza ce qui nzamba za biso toza donc création biso ya par émanation et puis tozo continuer ko sala tozo continuer ko exister. C'est pour cela qu'on de kufara pour y na planète Terre. To uti cimetière. To moni muta uta na mabele a kozonga na mabele. Yango benge humain pour et na mo imis a tiré na matière.
La matière moko danse très lourde. C'est pour cela âme na yewana to bengi élément moteur divin nde sala la continuité ya évolution ya mutu. Aso ça la rotation ko kende ko ya rotation ko kende ko ya o religion et lobby que non mutu do vivre une forme moko à côté paradis à côté enfer. Mais na initiation za bongo te. Initiation ko comprendre on enseignement la forme mususu. Enseignement les autres permettre yo aux autres palper réalité yo moko et puis aux autres changer pour Dieu créateur assis à chaque na niveau moko ya libre arbitre. Sala choix yo moko. Yeba komitambusa. Nzambe nyoso salaki asalaki eloko mabe te. Imenda comme ça eloko mabe pour azozanga connaissance ya ko utiliser yango. Donc c'est pour cela au moni initiation za eza toujours na aide pas ya mutu et puis mutu tant azo vivre ebi que non naza passager le naza lobi na ko traverser. Ni na préparé a enfin que tant on a traverser kuna ba avantage nanga on a zoki awa yango ko za la provision nanga na mokili wana kuna. Voilà, alors aussi au lobelo un être spirituel assez préparera parce que qu'on fera chaque jour ça déjà exercice souvent. Alors mais exercice souvent c'est quoi mais ba souvenir ça na ba souvenir non comment mutero transcender quoi qu'il n'était na ba monde wana mais en étant avec moi zongi ça se passe comment? Oui parce que am ndenga zawana ezaneti tolobi mutu exemple mutu suka ke ko la pongi nzoto elali mais am toujours ça la sortie et qui na ba mouvement sortie ya am na ba mouvement na ngo ko sala ba mouvement ya vie future to ya vie na e passé to ya makamu susu pok am nde bimi et qui ko sala ba mbrouiller et qui o sala ni ndenge mo wana yo ndenge mo na initié tango lali tango ça la sortie ya am azo traverser de l'autre côté parce que tant on a la sortie la sortie du corps nous avons la corps yango etikali épave mais on a bimi après na ya kozonga et ça les marana on a mutu nyonso mais na forme moko inconscient mais na initié eza sous na forme moko nazo yebate non nazo yebake non fona kende lobby fona kende na mboka intel to lobby fona kende n'explorer na entité intel lobby fona kende na côté ya bawei na biso Ernest to kende pesa bango bilo rolia to solo na bango chaque jour parce que les morts ne sont pas morts donc chaque jour on a bango on a bilo rolia ozoke tiki là-bas pona ke tiki le bilo rolia na transmettre na nos message na ngai sur le plan ya mental bayoki message aoya jour intel na préparer biloko na lambaki bien na ke kotika wana ce n'est pas que yé akoya wana bandi kolia boy non bakolia énergie oza na kati biloko wana alors ngana komona ba signe nini na komona ba fourmi bakoya ko se présenter na biloko wana po biloko ngo kotika la pe ko polate et puis atambo ya kotika lo kolia ngote parce que zali désigné et pas ya ancêtre to et pas ya ba mort ba mort soupesi arrive peu bon ni ma pe ndi kolia non ce qui babiloko wana to qu'est-ce que tu parler la spiritualité na mystique na ba canal nango donc na yebi déjà biloko na lambi yango pour na bato intel transmettre message nanga ba ko ya ko lia yango so na ke tika na cimetière mutu moko ko ya ko lia yango te atambo akoti wana za na nzala ko tika la ko lia yango te mais par contre ya mutu za profane akotia biloko mbo pa ko lia donc nga ba ko lia te parce que na yebi banani na ke tikela ba et puis ba ko ya non ba remarque na ko mo les aka ya ba fourmi yebi ke non mingi ba fourmi ya biloko nanga endimami ezala biscuit ezala miliki ezala nini parce que énergie wana yango atanga na yo biso neto za boy nzoto na biso eliaka énergie parce que nyonso to kenda ko tika na toilette olie ngombe mogino kusumbango mais vitamine yo ya ngombe yango nde tika lipoto nzoto ndenge mongo na bakoko donc ça dit que tango ke tika la bango biloko ozomona no biloko ngo ezawana mais énergie ya biloko wana eza susté plus loin que biloko soko ke ko meka guna ngo omona mungu eza susté eza expérience bat ba no ko meka surtout ba baza ba initié par rapport à ba profane donc c'est pas physique mais c'est un peu niveau moro spirituel alors to batu waza pour se retala koko pardon ko comprendre ba téléspectateur na biso na likambo oyo etali ba problème na bango kotika ngo na batombo alors
comment est-ce que bakoki koyeba que mutu oyo ya famille na biso na famille mutu na kendete mais na kende pas ya oyo na replaider des problèmes, je vais pas voir des résultats. Ndeni bakoyeba que mutu oyo par rapport il y a combien d'années balance barosa la calcul on a ndeni na connaissance on a comment pour que bako koyeba le rôle lobby que mutu oyo kufa pembeni il y a pas longtemps il était Fosco il y a quand tu comprends. Oui tu cause une année et puis mata on a EDD basala rara appel na mutu de son vivant bozaki na relation ya malamu et puis boza penza familier. Dans ce moment ça dit que c'est parce que ezaka ndenge mo wana bato mokili ne to zabwe obengi appel o sali appel ndeko famille moboye ba na bino pete ako yamba ne pete o sali pe appel ndeko famille alingi na pete mais na mutu azoyeba que no oyo mwana na nganga mama na ye déjà courant wana eza ndenge mususu tango kesko pa bakoko ozotala pena barrière ozomona courant wana eza ndenge mususu et puis faut otala eza na bati mususu robenga exemple awa de son vivant azalaka na rien côté kuna pe malgré parce que awa tozali ba entité incarnée pour tozala nzoto tango mutu akufi akomi désincarné. C'est pour cela comme esprit pour moi mon aïsou exact. Il faut ce qu'on ait psychique pour permettre au monde oh Jésus azoloba si ton corps est à bon état tout si ton œil est à bon état tout ton corps serait éclairé. Miss wana ya moli mozo ko permettre au monde et puis tango sali appel au koyeba parce que les entités au ko benga bango akoyi ko se présenter boete ko kanisate ayete azawana tango bengi comment faut renvoyer azonga yondo bengisaki yo pe fo pese nzela zonga babiloko tu wana yango moni cimetière ezate olali olamuki mbala moko ke cimetière donc ndenge tso bengi ndeko na yo ayo kama na yo il faut pozongisa mais oui faut zongisa balakisa bato nini wana te est-ce que c'est un danger bon ezali danger parce que bato belé bakoma ka posséder ezali danger parce que principe ezawana premièrement okoyi ko sala appel na ndeko na yo mais oyebi ete ya zui retard ya koya fox mso se présenter liboso na yo alors na moment wana esenga ka fo ozala un initié ya au grand ya oran donc ozali ozana ba grand pouvoir médionique katina yo donc ozana ba énergie ebele ozo ko permettre ata esprit moko perturbateur akoki ko yate ko sala yo mabe. C'est pour cela moto sala ka cercle soit il y a pensé parce que place wana cimetière mo sala cercle ya mungwa ezate oko sala ya nzete to sali ya penser so la makasi na visualisation ezoko permettre autant au côté à contact au beti maboko no to ko tambola neuf pas après zu babiloko kendela ki otiki parce que jamais ko senga bango eloko okende me vide jamais pas ato yoza na passe ndenge nini il faut que na symbole ndio moni que notre memara soti matamba tamba soto memara soti makasu otiki liba opesi bango pour te boire raté mais opesi après au plobi après opesi après au renvoyer après yobimi alors ce qu'on a initié butu nyonso wana yeba yango bakoya visite na palais oui bakoya na palais baye parce qu'il faut pas salis faut pas sunga mais bango ne bazala bagenda ko senga bango mbongo te basenga bango ba bien matérialité basenga ka bango ba aide oyo ko propulser oyo ko tombola yo kosenga yo na posa balarte te koko ya koko peso mbongo te mais azali professeur elizaka ni professeur atangisi yo ka ba 4 ans webiki via tika biso ebiki l'art nde koma maso ça dit ka ko peso ko zela ngote boye que non na se mbeto kuti mbongo mais na nzela travail ko zwa mbongo ozomona parce que déjà loi ezali mutfo tozana loi ya effort mutfo lia na mutoki nae mais bango ba propulser yo na travail wana au moneli yango clair que okutana na ba contretemps o mekabo esimbité o komo baye non donc bango tango bazawana ozo sentir que nyonso zo kende na facilité mabe ya ba yimeza nini omoni papa mukendi na monde ya ba esprit ba esprit ba sala de sorte que ba humain ba comprendre que existe raté que existence na bango ezala raté on est bandeli ba esprit ba zaki na relation parfaite na ba humain
tellement humain azate na comportement ko bongi sa relation alors humain ceux qui aye ba esprit balobi boyaka ko senga biso ceux qui te pesi bino bozongeli banzambe na bino mais tant bozwa ba difficulté boyepa na bino boyepa na biso or humain aza sincérité na yemoko tango ye ko senga or les esprits balobi Dieu azoko tala mututi na bare donc miso nzambe zoko percer zoko mona na génération cœur na ndenge zoko fonctionner mais humain akendaka na yé kaka bo savanga la lingala nga yété eza neti oza musulman au côté catholique balobi otanga notre père balobi est-ce que notre père en openta ozomo déjà musulman pas na yé nzambe za papa te au lieu kota na logique ya notre père il y a boudé déjà notre père na moment nini égrégore to ba mettre sanctionner ya religion wana ba koya ko intervenir pour na kana yo ba koya te yango siko ba ime aza sincérité na yemoko yango sala ba contre-temps na ba biloko to na kosenga et pas ba koko ozo sengelo ko mususu mais au comme donateur na église ozo mon donc yesko yem tapesa kiyo lokumu na eni lokumu na eni mais yo yako senga pour sali sa famille mais au comme na église ils ont problème té mais faut que yeba ko sala part des choses voilà ba ancêtre baza wana pona ko salisa mais ba ime yango moni ba esprit na moment wana ba mona ba to ne bazo yakabwe dato baba yanki baza na esprit mususu to salisa bango lettre moni place ya lettre bandela wana bakoko ba bandande lettre ba sala lettre bazui makila na obache ADN c'est que tellement les paroles s'en vont les écrits restent moi wangana ezate okangami po imaza na caractère moko atazo ya panayo atake defanyon akosenga yo ba pardon on peut mettre Gims pala kisango nzembo na yemo bo akosenga yo ba pardon pour defisaye mais déjà tango to zombo ngo ba oyo akotala ndenge na kofutela ngo dozomona ime azana ba caractère moko yango muto yaka ba réincarnation pour à travailler alongola ba ego ba jalousie ba etawa nezo kopesa ye yango mona tana prière ba lobby il faut au transcender na les deux corps na yo corps spirituel na corps physique au détacher na corps matière au zoko lié na ba ego et puis au transcender au percer divin na lumière enfin que au bala na nzambe parce que nous sommes composé partie satanique et partie luciférienne to partie satan to partie Dieu nous sommes composé satan zakatino nzambe pas zakatino alors nanzele travail ndemoko ko kweya moko abimi molongi soki oya kote olongisi yete oyo mususu akozwa esika donc mabe eutaka pa ya humain esprit moko te nzambe akela za mabe parce que nzambe alobi ntango nakeli biloko nyonso eloko mabe eza te humain ndakomisaka eloko mabe suite ya comportement na ye na manque ya connaissance ya kosala eloko wana alors bato ta mosusu bazalaka ke azwaki yo non par exemple nakomaki na niveau ya kozala contact na génie moko mais génie yango namoni akomoninga kobalukela ngai oui, muto asali contact na génie génie akomi ko balukela ye parce que monde ya ba génie batu balingi monde ya esprit mais balingi ko apprendre yango te bazwa kango neti lipa na nguba or monde ya esprit ezali lipa na nguba te mutu alingi exemple to bengi neti nga za traitant na lingi na ngai ko sela batu ba service mais na lingi ko sala ba service personnel te ko sela batu ba service ba service tiers eza yo te ozo sela batu tangu yo ozo sela batu be énergie na yo entité ya azali énergie yo pozu énergie obimisi ekei ko tango ozo ko remplacer be énergie te ozo ko tirer à l'existence te pour être remplacé pour peser sous force na ba travail ndozo ko koma na moment wana faible tango ozo ko koma faible na moment no ozala accessible ba attaquer yo mais na mutu oyo azwaka ezaneti ba messi performance ya travail na ya kan entraînement mais au moment mutu mususu na moment entraînement ya za kunate ya tanga na besoin à travailler to ko chuter na téléphone ozo ko utiliser yango mais soko ozo charger yango te lobi so comme iloba to ko benga nani ko bengela ndenge ni donc relation ya entité il faut yeba bango comment bazalaka comment ba fonctionnera comment ba jisaka ndenge ni parce que mutu pas ali esprit mais la tinzoto na moment ni no cha les trois corps na yo à concert yo po comme esprit meti bango tout on est dans ba travail na ba encadrement et ba école
Voilà. Merci beaucoup. Alors on va aller le temps avant que tu chité la question souka. To kenna nous connaît pas ya bande konabiso va partenaire et puis tous on tout juste après. Aïe Kinshasa mwana mama yo kelanga isango papa ndeko yo moto uti ko zo examen d'état commis sur sa moto tepo agence de voyage sa moko so kyolingi okende kotanga okozala mobimba yo papa mama olingi osala ba faire to pepo na ba visa touristique na bino agence ezali kaka se moko Van Travel Business oyo ezali agence ya solo efandisa masolo depuis ba États-Unis ti awa bazali wana elongo na bandeko nyonso oyo bafandisa masolo ya immigration na ndenge ya 2 fois te pona kosunga yo ozwa visa na yo kitoko visa d'études visa touristique visa d'affaires tope olingi o assister na conférence opalangana te awa okozala mobimba na yango les DG intelligents les jeunes leaders Prosper Van Buketi oyo alobi promotion esi ebani surtout pona ba finaliste mwana na yo akende kotanga na États-Unis na ba Espagne na Canada pesa confiance na Van Travel Business inga bango na numéro Osamo ndeko ya Congo yebake mobange na conférence spirituelle ekosalema nanani papa Masamba oyo azali révolutionnaire spirituel akolakisa biso ndenge nini okoti ko récupérer babiloko na yo muto mesala ko bungisa biloko olinga ko yeba biloko na yo kewapi na conférence oyo ekosalema en ligne okoyekola ndenge nini yo moko okoti ko banda ko récupérer biloko na yo soko bungisa kiango et puis okoyeba lisusu ndenge nini okoti ko se protéger contre ba attaque nyonso ya molili yebake place ezali nango kaka limité na 5 personnes ya pamba mokolo ya le 11 août 2024 na 21h tina X time benga na ba numéro o ezali affiché pona ozala na réserve. Merci beaucoup bandeko, salutations na le jeune boss Van Buketi Prosper to pesi bambote belé pourquoi pas ingénieur Willy Panzu toujours au service ya peuple. Alors ancêtre toujours na yo to komina Ngongasuka, le temps que tu as eu, mais Moutuna Moroye, et par rapport à la téléspectateur, est-ce que tu peux monter physique à Koki, ou bien tu as plaidé à Bengi Ange Morosongolo, Archange Morosongolo pour y avoir un dossier, mais tu pas que ça appel na batum sous physique, ou ba travailler comme un degré l'écolo. Alors, on peut intervenir dans le dossier spirituel, physique. Ils ont rappelé ou pas? Oui, na un bon maître, oui, ça l'appelle. On a ça l'appel. Na osa appel, ngandi appel. Mutumo waza physique avant de rappeler nanda kusongo lo pakala. Na bengiye. Mais ali conseiller okoki ko benga mutu wana te na moi. Na moment oyo nzoto neza na mouvement. Sinon akokoma na ba maladie moko pisco ba maladie psychosomatique to ba maladie ekozwaye parce que ezali neti o sali appel moko azomi ba susute ouais eko créer ba problème mais soki alali ndoko iko sala appel wana parce que mutu soki alali corps a libérera am kena ina ba tambola nde sikozo mona am o mona bandoto to zwakana makambo bile donc il peut ko sala appel na am wana et puis am wana aye o interroger yepe après zongi na oui na ko interroger na problème moko boy mais yo zaino na pongi donc ça le maka mais na muto za na connaissance parce que muto avant d'ici na connaissance te akoki ko sala ngo mais ça le muto na ako sala pe ako pesa pe ba corps pe na nini na ita wana no oui kasi andibi pe wa mobo après andibi makambo belé parce que on sali appel mais moya boye ça te ko boye te parce que corps a libéré âme faut no tambola yo ce qu'on a connaissance wana déjà 0h 1h 2h ko sala appel wana ce que kutaki na ita wana ya pongi alors âme wana yete et il s'est présenté interroger après donc ça les maka
mokiliza makambo ebele ancêtre nomona bato mosusu amona ata mosusu nakendaki place moko boye nalotaki boye yo moni onsko ndoto ouais parce que voilà parce que lamusi bengi mutu na moi akozala na fatigue moko impossible neta même asimbaki train atindika. C'est pour cela conseiller basala ngona balero wana et puis corps on appelle tango zonga na moya zonga na ba fatigue donc tango to zonga na nzoto amo na zongi na nzoto corps wana za na ba fatigue ya makasi énergie belé. Oui et belé pinta. Donc il y a un spirituel aza monteur azo ko maîtriser domaine aza conseil parce que un spirituel aza ka tege non ba yeli problème andimi ko sala non aza pe conseil eza net avocat na ba plaidoirie nyonso aza kaka wana te potindi kabato aza wana pe comme conseil exemple mutu moko ye mobali alingi mwasi sikoyo alingi aza jana foyer na ye bana bakozala 5 na mobali be evoluera na bango bien mais sikoyo alingi sikoyo libanda fille wana tango ayepa na yo alobi ke non alingi mobali akoma zoba akoma funa ngai et puis ndaku na ye a sentir sous mwasi na yete kutu bakabwana yo étant maître aux appels conseil c'est oui na ko ko sala meto sala wonde wonate azala na foyer na ye mais apesa ka okaka parce que olingi no yete pona mbongo yo olingi pona portefeuille na ye pona biabi mbongo na ye olingi pona bolingote alors tangu yo okomisa ye po to bien on envoûtement et donc les ali amour te parce que yo olingi non amour te eza to envoûter ye sikoyo déjà envoûtement no soke lati akotika ndako tango atiki ndako yo mettre comme responsable karmique ya foyer wana ndenge za détruit. C'est pour cela un bon maître azana nous conseille. On sait qu'il faut que bana babilinga linga. Oui, un bon maître azana nous conseille, après na conseil ceux qui mutu insister nda sali mutu service. Pour la nini na 100% ya karma, 95% qui na mutu wana, 5% yo zozwaka. Or tango zozwaka provenance divine. Justice immuable ya monde invisible ezali fort peut frappe nango le kakamakasi trop ozomona parce que babilo ko belé mutu soka za pena un bon maître akoyeba ko s'orienter mais soka za un bon maître te pona ko citer to kei moni spiritualité na religion eza bilo ko mi balé ko kesana soko ke ozune ti pasteur akeko la théologie ezali étude de Dieu. Prêtre catholique qui a la théologie et les études de Dieu. Mais un prêtre un connaisseur musulman ceux qui ont une étude de Dieu. Mais un prêtre va continuer sur une philosophie, étude de sagesse. Donc kuna eza sous-souté basé c'est que non côté wa sur Adana F balia kimbuma. Mais côté wa bazo tuna est-ce qu'il y a solo balia kimbuma? Yonde sko follow ba pour comme sikoyo pour philosophie ezali fo obanda ko douter oyo batangisa ki na théologie pour na théologie wande ko ndima kaka amen pour zo mona nzambe ye ba komi quelque part donc na ndenge moko na un bon maître ba komema yo ba commission na niveau moko boye bo qu'est-ce qu'on a philosophie bandi ko talisa ko salisa cerveau na yo après banda ko palper ba caractère nango ndengeza après o yebisiko ndena za boye mabena malamu ba pesi déjà pouvoir oza na pouvoir o sala mabena malamu mais ozoye ba comment ozo contrôler yango pozala po ezala te un jour yo mettre oza susté na simana yo otiki ba problème soit na famille soit na entourage. Donc un bon maître ezali un bon initié ou azu initiation bien à ça la travail malamu afin que abebi sa te masse abebi sa te famille pour mystique to spiritualité eza qualifié déjà la forme mabé diaboliser peu mais batozo quand ça na religion nde baza bien or spiritualité ezali bien koleka religion okoyi ko renoncer te na religion na yo okozala mais na kata spiritualité ok déjà na dimension mususu pozo yeba ndongo zo ko s'élever vers nzambe na yo. Voilà, bien dit, merci beaucoup, c'était ancêtre. Et puis bolanda bisone bandeliti na suka ko s'abonner massivement pour partager. Je te toujours banza que ba question na bino etiki bino moi mitou un peu perplexe mais voilà, ils alara boy mama molimo au jour le jour de toi prenara.
Maintenant, nous avons des conseils pour une invitation. Bino peut botter la Ibiso Bélé. Merci l'ingénieur Ampère, accompagné Ibiso, la grande équipe technique et haut-parleur. On a Bino, tous les amis, peut-être obtenir au prochain numéro. Bye bye. La santé n'a pas de prix, mikolo baloba. Ezali nzaka ve po likolo ya kolia biloko ya mabe, mikolo na mikolo. Tala ndenge tozali kokufa kufa mingi. Tala ndenge ba problème kili na kati ya nzoto na biso. Ti na nini lelo tozongeli bokoko na biso to lolenge ya kosalela d'une manière naturelle na ba plante na biso potolia bio to kitoko. To koma déjà kolela na ba maladie lokola hémorroïde, prostate, faiblesse pe éjaculation précoce oyo ezo pesa pasi na bamabota mingi na yango sa majesté Zenkosi da oyo aza koyebisa na bandeko nyonso oyo batiaka tembe na bokoko na biso bakoka komeka yango pona kobeta dada ba maladi neti oyo prostate appareil oyo bapapesalaka lisusu te to pe éjaculation précoce mingi pe ba manque de chance makambo kosimba te onga mari de nuit pe na femme de nuit oyo ezali kotungisa bandeko mingi boyeba ke ba problème wana nyonso ezwaka nango solution soki kaka ozwi biloko ya solo nde okomona kimia ekoti papa maman ndeko mwasi to ndeko mobali mpo na kokota plus en contact tala banimero oyo eza affiche awa pe benga mbala moko to pe leka na victoire numéro 2 na immeuble la joie na premier niveau nga nazongeli nanga bokoko nakolia lisusu mabe te nakopesa